Tous les cours sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend de l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. Oncle P noko yabana papa kulutu yabana koko yabana lisusu. Balobi a to buga logo tate. Ah ezalaka rouge comme rouge, noir comme noir, blanc comme blanc. Blanc on a soro na vérité, biso pe to beteli au vérité. Donc voilà, na émission na biso ya lelo à la découverte aux abons na marché central ya Gambela. Ba père, ba mère, ba noko, ba sœur moko mkongo koma pasi moko boazo ba ndenge ya kosalela masolo te yango to kiti na marché central awa na bokoko to zongi na tango ya kala na tango ba wendo to zongi na tango ya kala bo comprendre que bokoko ezali vrai médicament nde eza bokoko selon bango to kosolola na zanga moko te to kosolola na père ako se présenter to kobeta masolo papa na biso bonjour. Bonjour. Papa babenga na kombo Babenga na kombo Papa Nzuzi. Papa Nzuzi ozali pasa Na ali passe. Papa Nzuzi, père de combien d'enfants? 9. 9 enfants. 9 enfants. Vous Oui. êtes marié? Non, marié. Ok. Combien de filles, combien de garçons? 7 filles, 2 garçons. 7 filles, 2 garçons. Papa Nzuzi, c'est mon commune. Kisensu. Moi, je sais. Ok. Non, comment? Na commune ya Kisensu. Ok, na commune ya Kinseso. Bon, passez, non, on s'est présenté. Non, on a vu ce combo. Comment on a Hussein mal nécessaire? Bonjour. Pardon. Hussein mal nécessaire. Hussein mal nécessaire. Pourquoi combo on a Hussein mal nécessaire? Combo on a Hussein. Naza musulman comme on a Hussein. Bon, babenga nga mal nécessaire. Babenga nga mal nécessaire. Ok, non, on est là pour te présenter tout sur la banzete. Papa Nabiso, moi, au sali combien de temps na musala au sala na musala ni? Mais na sala ka musalo. Musala ka oyo. Na sali nango ba 18 ans. Na dire nango. Yango ka ndo boteli bana. Yango ka na boteli bana na koliseli bana na tangisi bana babimi pe ba classe. Oyo kaka. Minerval pe uteli pe kaka. Minerval zo utaka ka. Kolia pe kaka. Kolia kaka. Hôpital pe kaka. Hôpital pe kaka. Donc hôpital pe kaka. Ok, voilà. Papa Nabiso, ba produit na eutaka wapi? Eutaka na Bakongo. Bakongo précisément côté ni. Kasangulu, Ntampa, Luila, Sonabata, Songololo, Minkelo, Tina Manyanga pezo utezali. Siko papa Nabiso yo yeba ndenge nini ge? Nzete oyo eko traiter mutu soko bila mkongo. Nzete oyo eko salabo. Eza lango kurtu ndenge ni. Te avant ya kobanda eza bokoko ya mboka na ya bokoko ya. Donc bonjour maman. Bonjour papa. Maman babenyo na kombo. Kombo na nga BBC. BBC aza mwana commune nini? Nga BBC na mwana commune Ipen. Naza na Ngalema. OK. Commune Ngalema. OK, marié? Naza marié. Mère de combien d'enfants? Mère 4 enfants. Combien? 4 enfants. Combien de filles, combien de garçons? Bon, 3 filles, garçons moko. OK, BBC toza on a marché central ya Gambela. BBC ça la rani. Bon, BBC ateka bokoko. OK. Vous savez combien de temps on a oteka bakisa bokoko? Na bandiango banda 2013. O hérita ya ngowa pe côté la ngoko to ne na lakisa. Bon, koko na ngamta lakisanga tikilanga. OK, donc voilà. OK, BBC to meke un peu ko solo là. Mai. To meke un peu ko solo Ça là. yeah. Pour na basi. Vous meke ko expliquer biso ba différents kiss na yo. Pe ba rôle na moi micro ezala pembeni po to za na makelele. Na makelele. Bon, oyo. Pas caméraman pour ça non zola ngai. Oyo eza kisi ya bana basi. OK. Soko za posa oyo ya sima munene. OK. To sala bakisi oyo. To pesa katibele sima munene. OK. Oropirija yango. OK. Na tongo dese na oyo osela ngo na seringue. OK. De seringue. Tongo pokwa. OK. Soko bima okenda musala. OK. Okosela ngo ka pona pokwa. OK. Soko vanda no na ndako. OK. Osela ngo tongo pokwa. OK. Toza na zaidi na biso. OK. Bato balingaka koka kopirije te na mela. Toza na yango. Okoki komela na tongo. Ngai papa cameraman, hein? Na tongo komela 2. OK. Na pokwa pe 2. OK. En tout cas, il y a pesa taille kaka. A petit peu ya kolia taille nde Ya makambo. pesa taille na ndenge. Ya pesa taille na ndenga sima. Moi système et Moi système et ya munene. OK, l'accès va. OK. C'est là. OK. MK et Yokani TV, Isaka vérité, rien que vérité. Ah ouais. Pesa taille. OK. Après? Après, omelie DD. OK. Ezana ba vraiment dans lobby te ben inconvénient ça te. Inconvénient ta moko ezate. O eza bokoko. OK. Bokoko penza. Soko lingo za lokwa ba fia Nigeria. OK. Ya kapa na biso okuta na biso orozwa biloko. Donc on demande Taïwan. Taïwan penzo kozwango. OK. OK, présentez biso ba question. Toza na oya ba papa. OK. Toza na ba papa msusu. Azana peni mukie. OK.
towana bakisa peni yango Okay. oyo avimbisaka peni Ah basalela yango. basalelaka yango oyo akobanda komase yango ntongo pokwa Okay. lokola mafuta azopakola Okay. aki mobali na ye mpe ezovimba. Okay. Ok, bah, produit, tout le monde après tout mes solo là, bah, différents produits na yo. Toza pe na Lyon. Ouais. Oh, eza Lyon hein. Oh, Lyon tout le monde a na zamba ça ni. Ouais, eza Lyon penza ya bokoko. Ok. Soko ye na bokoko ndoko mona. Soko ke na pharmacie yebisa bango bazwi yango wapi. Ok. C'est que ba ye ba koti pa na biso nde bazwi ba Lyon. Donc bah qui oh eza na pharmacie, na pharmacie ezalaka pa na biso kana bokoko awa. Ok. Donc toana Lyon Okay. eza na bapapa oyo baza fait makasi te alembi amoni ke alingo mata Ok. amati azwi ata mibale ameli après 5 minutes akei Ok. asali makambo na ye mpo azala lese Ok. moto wana kisa komela apesanga ya komela hémoroïde C'est ça qui c'est ya komela hémoroïde hémorroïde. Donc Oya mai. et Okani TV ah bon vous allez comprendre ah tozo solo là. Ah tozo beta vérité. Père moko afaze. Donc oui besoin entretien nzoto te ba papa ba maman ah to ko expliquer bino beaucoup contacter pe emporter roya facilement. Oh toza na kisi na biso ya komela. OK. Bana kisi na biso komela toza na marché ya Gambela. OK. Gambela marché monene. OK. Oza na kisi na biso komela. Zeni. Etaka hémoroïde. OK. Hémoroïde po talibu. OK. Olandi infection. OK. Kana kisi omoko. OK. Na ba papa miso bakokaka te alembi makasi eza te faible azolamuka na bafatigue auti mosala ekoma kaka na fatigue na lembi kisi yango ntango omeli yango na ntongo verre moko na pokwa verre moko azolongola fatigue. Ok, ndeko nanga mobali oyo yambisa biso nzete wana mogombo. Ok, mais oyo eza nini oyo? Oyo eza mogomboro tia micro pembeni oyo eza oyo babenga yango mogomboro. Ah oyo eza mama na plein o mogomboro oyo esungaka biso makambo ebele. Eza na papa mosusu alemba aza na makasi te mais soki azwi mogomboro oyo atiango mpe ata na masanga mosusu mpasi oyo atafuni nzete en tout cas bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto ezongi ezongi ezoswanye maladi ebele. bamaladi neti nini soignant moko to banda oyo ndenge eza papa mpenza soki aza na faiblesse kisi na ye yango mogombo ye azongisaka ye tokosala mélange kaka en tout cas kuna nayebi te mama kokima chambre tika boye akeola na salon mama kokima ne chambre akimi mpenza chambre oyo eza eloko ya makasi mogomboro moto ayebi yango oyo eza eloko ya makasi. Ok papa olakisa biso banzete wana nzete wana ok voilà ya mopeshe-peshe epesa biso mopeshe-peshe pesanga mopeshe-peshe towana mopeshe-peshe oyo etretaka malaria infection mpe o douleur mokongo pasi nzoto pasi kingo ezokangama towana kisi na biso ya malaria mopeshe-peshe oyo okozwa yo tie na mai na molangi ata na masanga omeli na ozomela malembe en tout cas bakingo kokangama oyokango lisusu yanga bololo te eza bololo makasi eza na inconvénient to tia na masanga boye dae non bokoko oyo na masanga ebalanaka kutu kitoko kitoko makasi. Ok donc voilà on vous fait découvrir toza na banzete na biso mama BBC banzete na biso tosalelaka batangawisa jus oyo ndenge eza boye okosala o mélange moto aliaka bien te o apeti ekima ye toza na banzete na biso tosomane vitamine na pharmacie te kaka banzete oyo nde ekosunga ye okoyoka so olingi ozala lokola mama BBC banzete yakosoka bokoko kaka. donc bapekisi bino boke pharmacie te naturel ezali donc voilà ndeko na biso so banzete mosusu eza oyo yambisa biso mama BBC alakisa biso mais avant lakisa biso ngamo na ye na oyo mama BBC oyo eza na nini oyo eza pe totiaka yango mingi na tangawisi esungaka pe moto aza makile eleki ebele tosalela yango bakisi ebele omoni tosalela yango bakisi ebele ndenge eza awa tosalaka bakisi ebele na ndikaka pe ya oyo omoni awa tosalaka banzete ebele esungaka moto ya mo makile mati tokotuta yango toyebi nde topesa ye alipo makile sa nini ekita asungaka maladi ebele
eza kaka makila te totiaka yango mpe na tangawisi ya bololo na bato baomelakisa bokoko totiaka banze biloko oyo na kati. Ma bébé ça va na continuer bakisi mosusu. On m'a Huile de girafe. Coup de girafe représentant on a nous pour na occupé ça la mambo ebele. Huile de girafe oyo eza kisi moko esoignaka maladi ebele. Azosoigne infection, azosoigne mpe bamama. Bamama oyo bazala na mokuya. Mokuya lokola basolo moko boya nzoto. Ye ndenge aza na tozwi kaka mokie otie na 1 litre demi ya mai. Mwa mai na o mokie olingi okesokola mwa 2 bouchon to mwa 3 ntongo pokwa tozosokola azosoigne so olingi mpe omeli asoignaka mpe bainfection. Eza kisi moko ezosoigne maladi ebele. Donc voilà, avant naleka na bakisi mosusu etikali mwa ndambo awa maman na biso on m'apprend que avant to kina kisi ya bana bosalaka mpe bakisi ya okanga mibali, vrai ou faux? Bon oyo eza bokoko etekaka nyonso eza nango. Donc bosalaka yango tosalaka yango ya basi kokanga mibali kokanga basi ezali. Bon mibali mpe bayaka bakanga basi na bango. Mibali mpe bayaka mibali bayaka ebele basi mpe bayaka kokanga mibali na bango asepe na yeke azala bien te mibali mpe bayaka oyo eza marché monene tous les sortes ya moto ayaka awa. Awa nde so oye makambo ezalaka nde awa suka ya makambo eza nde centrale na biso awa towana gambela marché monene. Donc makambo nini ezalaka awa? Bon makambo awa eza awa towana bakisi eza na mama mosusu aregla te maregle ekima ye eza na mama mosusu ayokaka ne mposa papa te towana bakisi oyo epesaka biloko wana kaka na kati ya marché na biso soko oye okosalela kisi topesi yo okoma oyoka mpe mposa papa. Donc voilà mama bongo oyo eza mpona tosalaka mungu ya basenzi etraitaka maladi ebele mongongo etraitaka mpe bana oyo bayibaka bango mongongo mungu ya basenzi en tout cas maladi ebele etraitaka maladi ebele eza bana misusu bayibaka bango motu eyaka na kisi oyo tokosangisa mélange ale tosali makambo topesi makambo mwana ayoki bien dans 3 jours. Donc voilà, vous s'abonnez massivement dans MK Eyokani TV. Donc dans le marché, il y a Gambela pour tout faire découvrir nos différents produits. Qui n'a beaucoup côté au pakapaka. Oyo atretaka, ils ont basi msuba zwarazim na passe. Azo soigner matrice, il y en a bandité zaka yepambate. Il y en a bandité to sangsa on mélange. To sala ngwa soigner rapé, ninga za soigner PC. Asoignaka matrice oyo elembi ye azospango pesi ye ya komela na ya kotungola azozongisa mwasi na kibo mwasi na ye asoignaka mpe mpesi oyo bapesi ke bancho pesa kati ozotanga mai ya biso ayo tobeta yango dada. Donc voilà maman azo expliquer biso tout baba lelo oyo s'il faut qu'on recommande bato nengo tolobaki na mundele na bokoko yo pona nini ngana pona nga bokoko pona nini pona bokoko ndeni okoke na mundele asukaka docteur ayebiso na suki na kisi na pesa to okomi na ménopause mais na bokoko na nzambe ménopause ezala te yaya yebaka ke soza mwasa kobota suka obota mwana po bokoko eza bato ebele bakenda na mundele bazwa mpe mwana te maye na bokoko tikotaki nzambe asungi ye aboti ezala makambo ya bata mokili te ezala kindoki na kati te me soko ye na bokoko na bonzambe okomona tikotaki nga namona bato ebele aboti 22 ans aketi na bangaliema bake bamama yemo bake bakitambo pesa mai ya papa pesa mai basali baexamen mazwi solution te maye na bokoko tikotaki mbala moko akosevoir abandi mpe kobota. En tout cas bokoko eza bokoko batikelaka biso kala nde tobanda néglige bokoko lelo te bokoko fin nga nazalaka fier na mosala na nga liboso bato bandai koseka nga. Y a pas de son mais tu vas seka yo. Liboso banda oseka nga mais lelo bokoko eza makambo po eza na eloko elekela nga te lokola bokoko mutu nde fo esala nde naza mutu nde ezosala na mayele okoko na nga tikeli nga nde yango naza na bokoko.
Pona nini bokoko esunganga ebele yaya nga nayebi te ko nakende shida te shida na ngai yango oyo nakomaka na telefone so obengi nga Tshombo sala musala nasaleli yo musala ezoke poto ekendaka naza na bakilia na poto na États-Unis na Suisse naza na bakilia na nga nde naza nana bakilia nga soka benga BBC sala makambo nga pe na osele makambo na ye na tindi pas zui solution mbongo pe eye nakovanda boye mpiaka bombongo na ngai ya bokoko eye en tout cas koko na ngai lakisaki nga ta na sa mabele aumela nzamba pese su vi mosusu mpo alakisa ngai biloko ya kitoko kitoko makasi bebe saza na bakili ebele natekaka mpe na baipene nakendaka na ebele kote ano omeli mwa maloba donc voilà BBC mwa baquestion sikoyo ya mwa songisongi ebandi apparemment vous recevez pe boyambaka pe bato ya minene kaka ya awa bato mosusu ya Congo na kotanga kombo kaka ya Congo bato baza reconi visibilité bastar na biso pe bele baya kosimba kisa bokoko eza vrai ou faux toza bastar baza ebele bato bayaka omoni oyo ata président aomela nzete mpo eza nzete eza bokoko mpo avanda lelo na kiti wana bokoko nde makambo olandi meya na basi ebele totonga ya théâtre bayaka mpe mpona luyalu bayaka yaya akanga kuna sepelisa papa ya théâtre oui ebele totanga bakombo te eza bato mosusu baosala bapiblicité bayaka kozwa mayele awa bayaka awa ye azwi mayele mpe ake na ye donc to bapapa bayaka to te papa bayaka towana bato minene bayaka bacolonel bayaka kotanga kombo te towana bato ye mpe azolela ntango aleli aye biso toza lokwa njungu ya eglize tobombaka bato ebele moya kotanga bakombo eza te en tout cas koto so olembi biso tokopesa makambo tozali bokoko nde makambo na ndenge mabe te na ndenge mabe te na ndenge te oyo eza na retour te eza bokoko batikela biso eya bokoko yaya retour na ndenge mabe eza te loba yo moko nde oke na bonganga na yo mais oyo eza nde bokoko olandi mama tokoma okende pratiquement na suka émission na biso mwa bakelke biloko mosusu oyo okolakisa biso papa mwa basache wana mibale so okoyamisa biso non oyo ya bajaune wana oyo ya jaune na oyo ya olakisa biso yango mpo bato bacomprendre te wana te oyo mosusu wana oyo ya vert olakisa biso yango donc vo voilà bosabone mativement awa na MK Eyokani TV oyo toza na bakisi na biso bapoussière oyo totiaka yango otiango mpe na ti otiango na ti omonde eza na otiango na ti mpo na pota libomo eya na motu mosusu amelaka mai ya pompi te akozwa bakisi na ye oyo atokisi yango na ti atia yango na kati esunga makasi esungaka eya na eloko awa esungaka nyonso esungaka kaka bon BBC kaka ndenge nayoki tokoma okende pratiquement na suka ya émission mobali oyo aza na problème ya mokongo vite fait soso abimi pa mama osatisfaire mama te akoki kolandela ma traitement ndenge nini fo alanda traitement na ye fo azwa kisi ya komela so topesi ye ver mo na ntongo ver mo na pokwa alandi kisi na ye traitement na ye mpenza bien ye mo aomona olongwa soso atika kolela nayebi bapapa ebele baolela surtout poto makambo nde malili wana ezobebisa bapapa makasi towana biloko topesa ezongisa ye papa elo ekomi mokie ekoma mwa ezonga malili ezoboma bango makasi ozomona yango moni kindumba ekomi makasi na Congo kindumba eza makasi na Afrique mpo anini papa mama azosepela te papa aza na mposa kosepelisa mama mais moya koma eza te mpo maladi wana ekoti deja ebele donc voilà tozwi côté ya bapapa toye mwa côté ya bamama okomona jeune fille aza polele mai donc azobima baperte blanche comment mpo azwa traitement mwa vage ezonga masika bon towana bakisi ebele towana bakisi toswanyaka yaya bainfection so ezofandi na nzoto ya mwasi ebele ebebisa yo edetui vi na yo towana bakisi oyo ezongisaka bomwasi
faut soigner na nzoto na faut zala bien kuna nde makambo OK poso kuna baby papa royate aokima oui aokima ko bakisi na bino eza ndenge ni pona ça va bien to wana bakisi to pesa ye ya komela ya infection wana a soigner a to pesa pe ya kobaka kibo mo sezongi ba maladi ana mike ekei nango eza teke mwasi ozokende bayoka mozindo non mwasi faut zala bien lokola mwana 12 ans lokola tolobebele te kwa po baoya olanda pamba fo ozala so olingi ozwa makambo yaka makambo ekopesamela yo to wana biloko ezongisaka mwasi fo ozala mwasi mpenza mwasi fo papa lelaka asentir bonganga esala moto eloko te se nde makambo okokanga na oyo lelo mais soki kuna na se eza eloko te oyoki ke papa okima na ye kaka okima na ye bon bafille oyo baza monoko solo bakenda na mundele simba te okoko tozali botetango ndenge nini bon towana bakisi topesa ye soigne non towana bakisi topesa ye ekosoigne mpe ya monoko tolakisi ye mpo soki oza monoko solo papa opesa obizi te so monoko eza solo opesa papa bizi ndeni opesa papa bizi te mwasi fo azala monoko kitoko azoloba mpe moto azosepela na ye mais soki oza monoko ate oza kitoko ndenge nini yaya monoko nde malolemo nde makambo alobi pembeni boye moto fo akimi esenge okiminga odégage solo bien mpo na nini yaya tobanda onéglige bokoko kala mais lelo bokoko fin nayebi te ata na pongi ata na na mombongo mosusu mais bokoko na otika te ata mokolo moko yebisa biso ogéraka papa ndenge nini na mosala oyo bon nagéraka papa na nga bien nakobebisa ndako na nga te mpo na bokoko naza na mobali na nga na ndako avant nabima nabongisi nao ndako na nga avant nabima nabongisi ndako na nga nalambeli ye nde nga nabimi eza teke comme naotekala marché nabiki mpe ndako na nga te fo nasoigne ye azala bien mpo nga mpe nazala bien ye fo nabongisa ye exemple na fo ezala mpa na ye soki nga naza lelo naoki mpe ndako na nga te omoni teke mabe naza marie nde naza na célibataire te oui conseil nini okopesa bajeune fille bango bakomisi vi na bango pharmacie mpo sime ya monene pharmacie mpo aya monene pharmacie mpo azwa petit pharmacie inconvénient ya bakisi yana ezali to ndenge inconvénient na ezali omona bango nde baza te bato baomela tianfoin wana baza na ndenge nini omona aza makolo mikie loba bebese loba aza makolo mikie ozomona makolo eza ye mokie luketu ka nde mvimbi ozomona me mosusu so ekuti oyo oza na nzoto no ya bien so ekuti oza na nzoto no ya bien epesi yo tai nini monene elanda bongo so oza na tai na yo ya bien epesi yo ekuti yo mpe epesi yo tai me pharmacie azobebisa bango mpo anini azokomisa mochopo monene sexe ezoya monene isagi sexe ntango ezoya monene papa akoti azoka mai ebele aya su te pharmacie ezodétruire à la langue bolela biso bayaya tozwa bino mibale tobotola bino bango conseil nini opesa bango conseil na opesa bajeune fille soki oza mokie landaka akisi na bokoko yayaka na bokoko mela mwa tangawisi na yo efungolo malembe oya nzoto mais so olandi olobi ke ngai nakende mpo ye aza nsima nde eza libala te nsima eza libala te liboso ebele bakoma confondre akoya aza nsima mpo mobala alinga ye non nsima eza libala te ya mado eza libala te libala eza bizaleli na bizaleli ezala ya kati mpe libanda mais soki olobi ka ya mado eya monene mobali kuna na oswanyaka ye bien te yaya eza eloko te tomona mpe bato ya minene ebele batula basi kitoko baotula momona motu wana aza ne kitoko te me bazwi ya kene vitamine azodétruire bavie ya bato aopesa couleur ya bien te bokoko esoigne yo talanga bebe naza mama combien d'enfants 4 enfants ozolanda nakota nyonso nalataka nyonso nazali bokoko kaka ok voilà balandi nyonso ya MK Eyokani TV bosabone massivement toyaki na marché central ya Gambela à la découverte
bon na bakisi j'espère papa cameraman na ozela ngai bon na bakisi bazo expliquer bino que bakisi ya bokoko ezalaka na inconvénient par rapport na ya mundele ezalaka na inconvénient donc tokomi pratiquement na suka ya émission na biso BBC sur micro. Merci d'abord na ndenge onima invitation na biso. Merci d'abord. OK, merci beaucoup. Donc voilà message à suka pona lancer message à suka pona ba Rolanda yo na ba ko yoka yo na émission. Message à suka na pesi en tout cas to suki wana atwana marché ya munene to wana marché Gambela. Ngana BBC na opesa numéro na nga yango wana 084 4 55 34 34 084 4 55 34 34